Bonjour, bonsoir. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Bokoto, Bokoto, Bokoto. On est ensemble. Yaïdi Bolombo, greffier international de Peuple Mokonzi. De retour. Bonjour encore une fois. Mbotenabino, le Sako. Yenge, Yenge, Yenge. Bokoto, Tosolo là. Excusez-moi pour la voix. Mais Tosolo là quand même. De retour à Lyon. Tozongeli bino awana Bella. Bonjour, bonjour ou bonsoir. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Voilà, moi to annoncé les sous tout le monde a système ya ko annoncer ka ba direct parce que boyebi bino moko. Comment on est attaqué na bateau boyebi ba talibans et tout ça donc yangwana on préfère aller directement au but au lieu de ça la annonce. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être avec nous, d'être parmi nous. Bokoto sur le lamke. Mabandi bosona na opesa ba mbote na bandeko bai bangai obalanda ngai. Bisika no subozwami. Mabonza de Champigny. Mabonza de Champigny, le Sako. Guilain Baforce, en Angleterre, le Sako. Jean-Louis Mundele, Roger Bamokande Mibaramo. Matumona ya Ize. Ize ya Matumona. Jos Bianga, le Sako. Le Sako na ba résistant ya solo. Thierry le commando. Star Leta. Chéli Awendo, mette les transers, le Sako. Bokoto, Tobanama Sulu. Et bon dimanche à tous. Les résistants combattants à Cordelette, M. Godard et sa suite, Esme Mira Nicole, Clarisse Konga, la joie de vivre. Xavier Ngungu, Yagracia Na Aron, le Sako. Antoinette Todesco, Papito Todesco. Masaki de Jap, japonais. Magui Mabiala, un clin d'œil dans Musika Iber Badibengi. Partagez efficacement, s'il vous plaît. Partagez, pour tout sur la mamouké. Depuis Toutina Lyon, Tozongeli bino awa. Yango tolinto sola muke. Pona ko pesa bino essentiel ya oyo Toutina ngokuna. Voilà donc Bokoto Chirac Makayabo. Merci d'être là. Bonjour Pang. Bokoto. Base arrière sur YouTube. Jeannette Mafumba, maman Jeannette Mafumba. Merci beaucoup, Longonia, merci beaucoup. Tiffany Miran Mambo. Bonne guérison à toi. Nanou la princesse. Mama Kongo Nadia Ofera. Jenny Fouti Losako. Jenna Love Losako. Kenny Amusoko.fr.
Dekidenu, Losako, Axel Niwa, Bob Mabata, Broly, 4A Savant, les Ibamoto, Allo Limité, ainsi de suite, à côté à base. Losako, Nabino Nyoso, Batuboza Nangai Awa, Mwali Mouleta, Starleta, Thierry le Commando, rejoindre Bisso, Nakati Abitumba. Pour moi, message. Voilà donc, Bande Konangai, sans oublier, d'ailleurs, Nazako Yana Gotanga Kombonayo, Tinana Lobasiko Yote, Ozalaki na masolo en direct de Suisse, Suissaire, Ozalaki na masolo na Bisso Elongo. Bandeko, Yaidi Bolombo, greffier international de peuple Mokonzi, peuple souverain, Oyo, Tozali Kobundela Bino, Nangonga Nyonso, Butupe Moi, Tozana Bino Elongo, Pona Bitumba, Oyo, Tolebito Kotikate, il faut que Namoti Nasuka, il faut libérer Moka, Mabele Abakoko, Bambele Abaka, la République a démocratisé du Congo, ils allaient Mabele Oyo, Toko Tike la Banguna Te, Banguna Bazanga, Bazanga Kita, Bazanga Bomengo, Bazanga rien du tout donc. Bazanga rien du tout. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, bango tout wana bato ba Tanzanie, ba tout ça. Ba ne lo côté, yangwana basali likita. Na ba mindele ya miyibi. O bazako tinda bango po ba yiba biso, ba yiba bomengo na biso. Mais ba okokate, bazue belé, mais aussi la pété, toko récupérer oyo nyoso etikali. Donc il faut to téléma bande ko ngai. Il faut to téléma. Pour ce to télémité. Ce que to télémité ma watro. Bande ko na biso esika ba chebiso. Bande ko ngai nek to sola. On est dimanche. Le 5 décembre, si je ne me trompe pas. Parce que vendredi, il y a les 3, samedi, les 4. Donc, les lots, tous les 5. En tout cas, tous la très, très efficace, très solide, Nabitumba Oyo. Pour Rwandais, Ougandais, niveau Bachebiso, non. To perdre, pourcentage est belé à énergie. Oyo to quoi aussi ça m'a solo oyo. Donc il faut vraiment to kota vraiment na muzindo ya likambo pour to mibimisa. Il est temps to mibimisa. Il est temps to se dégager. To dégager pe en même temps na batouana. Niko yuya le sako. To dégager pe na batouana en même temps. Il faut vraiment rien attendre mais je dis rien attendre d'autres personnes pour baya ko aider biso. Tout ça là, tout bimana un passo to côté. Parce que banyati biso la ndenge ya sakanate à cause de qui? À cause ya benergimen lokola ba Félix Chilolo. Hein? Mongol oyo aye ko kaba mboka aye ko kaba mabele akabi tout. Pe azo continuer ko kaba. Bozo mona ndenge ni ba frontière na biso et comment nango eloko pamba poreuse. Les loba rwandais bakota, ba ougandais bakota, mais baza ko kota ba côté sikoyo officiellement. Ils ala ba rwandais, ils ala ba ougandais, ba côté officiellement après Félix na ba accord avec Félix Chilolo. Eza mawa. Eza vraiment mawa, c'est pitoyable. Donc il faut tout bima. Faut tout ça l'effort yako bima. Tout ça vraiment effort yako bima. Pour ici kaba chibiso eza yangote. Tout kaba jet, tout kaba aventure. Tout bima vraiment na ba distraction. Parce que ba makambo oyo bon, le automoni na par exemple net na Lyon, eza mawa. Parce que même système oyo eza na kati ya Congo, même système où ils ont la République démocratisée du Congo, le système d'occupation, mais il y a mokuna pour manipuler bateau, hein, pour renverser ba mitu ya bateau.
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mais côté le biso awa na diaspora, parce que bayebi que diaspora ne moto et telemeli ba makambo yo diaspora ne moto telemeli makambo yo pour renverser table, pour renverser situation. Tout là, dignité na biso to à l'époque il y a Maréchal Mobutu. Oui, Esmeralda Miranda, bonjour, bonjour à toi. Tozonge la makambo na biso, ndenge tozalaka na dignité tozalaka na mukala à l'époque il y a Maréchal Mobutu. Donc ozomona ke bango basali tout et comme appelle la diaspora à travers la musique. À travers la musique. Balingaki ba embrigader biso awa na diaspora. Ba manipuler biso. Toko maka batu ya musique. Nenge Paul Kagame ayaka ko na maele na yama be ninga ya ko solo la ba américain pour ba pesa ye ba accorder ye ba moyen o ekoki pona koluka ndenge nini ya ko écarter Mobutu na pouvoir koluka pe na ndenge ya ke ba installer occupation na katambo na mission ndenge ba installer yango pe ndenge za ko kenda en tout cas to komi vraiment na niveau ya ko perdre mboka wana. Donc Paul Kagame azali ko sepela mais une épine sous son pied, c'est la diaspora. Diaspora où tu as représenté. Excusez-moi. Ils aiment tout le monde dans le saco. Bivazon la dame de fer le saco. Beau partager vidéo oyo, c'est oyo ezali na yeko ebisabino vérité ya oyo elekaki na Lyon. Oyo elekaki na Lyon pour na koloba kolak sabino pour na koyeb sabino ke distraction ezali une arme aussi très efficace que les autres. Oyo ba occupant baza ko utiliser pour na séparer biso Zaïrois, pour ne pas dire les Congolais. En tout cas, ils ont armes moko très très dangereuses. Ba réussir à mon Congo, la République démocratisée du Congo, mais tout ce qui bango tenté à la diaspora. Donc c'est quand même une victoire dans une étape. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Il faut tout bunda penda. Il y a un toé que c'est un bino bandekonangai na mokolo ya lelo dimanche 5 décembre qui est au télémabiso tout ensemble comme un seul homme. Il y a le mafuta lo sako. Tout télémabiso tout ensemble comme un seul homme. Un seul homme, c'est-à-dire comme de vrais patriotes où il va lingi mboka na bango. JJ's coming. Merci beaucoup et merci d'être là lo sako. Tobunda comme un c'est-à-dire makambo oyo na ye awa pour la vérité to ça la dire koyo et que ça ya taya et belé parce que bon ce n'est qu'un direct malikaka na pesabino quand même résultat oyo to jikunana depuis notre arrivée à Lyon pour concert oyo ils allaient qui programmé pour Fabregara alias Fabregas oyo a programmé déjà concert parmi les 5 programmes to éliminer qui 4 il y a pas concert il y a bateau ba l'équipe même que na valeur enfin valeur entre guillemets mais yepet banila qui to arriver quand il y a diaspora pour faire annuler concert naïe où il a programmé le 13 novembre dernier mais à Betishita Yassima pour rebondir na salle na salle mususu en dehors il y a double mix oyo azoki liboso salle oyo asiko azoki komona yango Paul Garcin nde yango pa to kenayi kusukisa masolo to kenayi kusukisa masolo ya les 3 tozalaki wana les 3 na compte ya peuple mokonzi peuple souverain oyo to bundaka ilongo na babo kechu yambo
commandant Issou, Christian Bola, Papa Tom, il y a Laurence Coco, et bande comme si belé tout ça, bon moyen d'attendre bâtir sur Bakombo Ezate. Donc, et voilà, Ngaï na Papa Ron, qui est aussi membre de ya Peuple Mokonzi, maman déboulonné, membre de tout ya Peuple Mokonzi, mais Ngaï na Papa Ron, Tokenaïko représenter Peuple Mokonzi, na Lyon, pour na Kubunda Bitumba wana. Pe tolongi yango. Tolongi yango, tolonga ki yango, maître chance. Ingeta na yo, maître chance. Tolonga ki yango, mais na eko yebisabino quand même. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous la saisir la situation. Donc c'est une vidéo, un direct à vraiment partager pour informer tout le monde, pour mettre tout le monde au courant. Et puis, tu es bandengeni yako tambola. Nek tu sokenda wati ba 2022. Tu es bandengeni yako tambola. Parce que combat oyo, il sengi batu abonya, il sengi batu oyo, ba oyo toza na confiance na bango pour aller plus loin, pardon, pour libérer nos frères, nos sœurs qui tombent victimes chaque jour et nuit. Na ba Beni, Butembo, Rubero, Bunia, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, voire même na Kinshasa, partout, hein, fausse commune et belé, poto bima penda na makambo. Poto bima vraiment makambo. Donc en dehors ya biso bato bundra mboka yo. Au saliere au cheli kalikolo na libanda, en tout cas au BBC combat na yo, au zonga et aux difficile. Ce n'est pas tout le monde à cause de la chance extraordinaire le kola churambomba oyo akoma alakisa patriotisme naie parmi nous na lobi la qualité mais na lobi quand même lelo. Donc hein, la chance ya ndengona est très minime pour moto bima ki libanda na combat. Ok de l'autre côté et puis au zongi tout récupérer yo. Donc notre arrivée bande konabiso notre arrivée à Lyon, c'était les 3, le vendredi 3, au Yambalo Eleki. Bon, Tolobaki Yango, Petoyebaki Yango, tant que tu se déplaces, c'est pour faire quelque chose de mieux pour le combat. Toyebaki Yango, tout ça va véritable patriote, Tolobaki to Kei, pour nous libérer spirituellement, encore une fois de plus, et physiquement, la diaspora vis-à-vis na ba manigance ya Paul Kagame ya ba Rwandais na Félix Tshilolo oyo bazali ba nègre de service ya occupation na kata Kinshasa wana. Donc notre arrivée à Lyon a rapporté quand même une influence politico-stratégique du combat très efficace, hein, parmi ba résistants na ba résistants autokutaki kuna ensemble, c'était juste une détermination pour démanteler et détruire les mécanismes qui étaient mis en place par la production musicale ou événementielle. Il y a Fabregara pour bazonge la concert na bango na salle mususu. Paul Babenga on a combo Paul Garcin, toujours le même producteur oyo alinga pour produire bango na double mix bango na ka basali bamani garçon on a pour bazongela wana. Donc ils a qui programmé la date ya vendredi wana les 3. Nanu Likofo, bonjour à toi. Donc biso tokene kuna pour démanteler puis pour détruire le mécanisme wana. Siko yoboyoka likambango ndenge ezalaki. Bato bayamba biso les jours même ba ko sabiso na ba garo wana donc uzomona maman mobundeli na biso Elena Garcia Maye maman Mongala Brigitte maman Mongala tokutani
to sali ba démarche na bande comme susu ba yeko bakisa mawana zilana luka ba kombo ya bande ko to saki na bango autokutana na bango to banaki na bango ba démarche ya moi parce qu'il fallait faire ba démarche wana au niveau ya la police nyos boy ba bino moko mboka wana ya Lyon ezali deuxième ezali pour le moment et comme deuxième ville ya France après Paris à niveau économique peut-être même troisième à niveau ya population et vous imaginez ville wana eza munene Lyon wana eza soki na ekendati na 9 Lyon premier, Lyon deuxième, troisième, quatrième, tina 9 énorme. Alors sikoyo bobana ko tambola sikoyo bobana ko bien sûr que to ciblaki ba police ba côté administration nini auto wa ko cibler pour to kena parce que to ngato ko kanyo sonate pour ya wana esenga ke fubu za pedana no ebele pardon excusez-moi pour na beaucoup ta kota mais na bitumba pour nous peuple mokoz pour nous la diaspora congolaise na bitumba tous a toujours besoin de qualité et pas la quantité. Donc qualité ou tous qui nango il a fallu tout ça là où il fallait tout ça là pour tout comme un résultat autokomaki. Donc détermination wana il y a que détruire il y a que démanteler que détruire mécanisme wana mécanisme il y a production où il va sala qui pona fabriquer gara et c'est un qui tout ça vraiment très efficace. Donc to komi wana neng bayamba ki biso sans kolia sans komela to lobi to silisa nano ba démarche wana ya moi avant que conseil de betama maman ngara ba elena grâce ba proposer biso to luka to monini non ngai na papa Aron papa Guy Aron ya peuple mokonzi balandaka boko to TV boyebi hein le sako na musika et pas ya Steve Malungwene mwana ya mama ya papa Malungwene hein na bilili bongwisa yo moko bongwisa ka makambu hein Fabala Fabrice et PDG Mayala ya Starnet TV ya bino yangona le sako boyebi kaka bino batu ya nzela ya presse na machine. Voilà donc le mécanisme, la mécanisme en question était très simple comme bonjour. Tu as découvrir comment. Donc mécanisme pour dans côté na moi détail pour te faire démarche parce que tu côté la police, tu côté la place tu tu contact na niveau administratif et tout ça là qui yango. Bon boyo ka sikoné tu as découvrir. Donc mécanisme est très simple. Un, boyo ba déjà que du côté visa, notez bien, du côté visa, basaki nini, lokola na Kinshasa, bakoye ko ba visa on a ba visa bango, ko pesa bango ba visa. Na ba démarche salama na ba biso na ba diaspora wala ba nini et tout ça, ba pimela bango visa kuna. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Basali demande ya ba visa na bango na Kigali, Rwanda. Sous influence ya Hitler d'Afrique, Paul Kagame. Hitler de Kigali. Na ba service na bango ba service. Ya ba service na bango ya Kigali. Ba sali ba démarche wana ba récupérer ba nini. Pour faire voir que bon moni bitumbo to bunda ka wana diaspora. Makamba miziki tozana ngo pena etali pena bisote. Enfin, makamba ba musicien etali pena bisote. Mais ceux qui te landent la kayango, ceux qui te bloquent bango pendant plus de 10 ans, c'est parce que tu as dit que derrière la musique, il y a des loups, des chacals, des tigres, ba bomio bazo bomabiso bazana sima. Ba Félix Chilolo, ba Hippolyte Kanambe, alias Kabila, ba Paul Kagame, ba Museveni, ba tutu ba bomba masima wana. Pour perturber le combat,
la diaspora, pour la tirer sur le bateau dans les roues, il y a une distraction. Pour les Congolais, l'élan na musique. Congolais, l'élan musique, qui sont à côté de la musique, bien à côté de la boîte, à Bossani qui bateau sur l'existant. À Bossani, ou à Zakarabana, ou à Zakarabapa, ou à Zakamukolo, ou à Zakamwana. Merci Cristiano Aspedras, Kunzi na ndenge okoti na direct oyo. Yebisa pe bande comme si surtout oyo bundi na bango. Hein? Ba senga ba invitation, ba kotsa ba invitation, ba senga ba invitation awa pour de temps en temps bolanda ka ba direct mais le kola yo koti partager yango ba bande ko oyo to bundi na bango ensemble. Hein? Cristiano Aspedras ndenge azali wana akoyoka azoyoka azolanda pe azoyoka mabaloba o naza koloba oyo ya makambo esalama ikona poto zalaki na ye. Voilà donc naza koloba ke na kati ya mécanisme wana ya production ya nani na mécanisme wana ya production musicale ya Fabregas alias Fabregas c'était tout simple comme bonjour pour na to ya ko dénicher yango puis to ya ko buka yango. Hervé Massoudi azali awa aza témoin oyo muto oyo to ngala zalaki na ye omoni o ngala zalaki na ye Papa Guillaume. Donc le saco donc le mécanisme est simple comme bonjour avant to buka yango donc il fallait tout procéder ndenge to procéder ki alors bango na mécanisme wana babanek déjà au départ kokene kozoba visa Jacob pour ne pas dire mayu ya ou comment Jacob sous influence ya Paul Kagame na ba service na ye ba pesa bango visa na Kigali yango bomoni ba visa ngotango ba bimisa ki batandi yango pardon donc on pe bango balingaka kokoya kaote ba musicien musana bango ka makelele ceux qui bazui ba visa, ceux qui bazui ba identité, ba l'accès toujours sur la télévision. OK, ma camion c'est ça l'accès à la télévision. Mais ce moment ba visa, bon na ba bara. Na ba crayon moko ya orange ba bara. Ba côté wana ba place ba bara ki wana. Boy ba place wana ba komaka ba ville ou état ou pays et sikanini le visa a été octroyé. De place wana ba komaka Kigali. Ce visa a été octroyé à Kigali, patati patata. Bango ba efasa. Bakasaki biso toye bate. Mais tant que tokoma na Lyon. Makambo te koma ipolele. Toi qui n'avais filtré na biso bazo sala boulot. Ferdinand Mokambila. Le sako mobundeli. Ferdinand Mokambila. Petit frère Paul. Donc, wana ezali eloko liboso na kata mécanisme. Basu ba visa ba sepeli et puis faut boyer bapé avion ni même ki bango bala ko budget toujours le kola aéroport ya Goma hein et comme nango ya Air Rwanda donc avion ya pardon avion ya Air Rwanda et comme nango de servir Kinshasa Goma Katanga, Europe, Pepele, Bayana avion ya Air Rwanda. Oya gotika bango. Tout ça, Baronde Banasima. Alors, deuxième point, deuxième chose, il y a un mécanisme. Avoir, à tout prix, avoir une salle de spectacle officiellement reconnu, mais non reconnu au niveau de la hiérarchie institutionnelle. Avoir à tout prix une salle de spectacle officiellement reconnu, officiellement reconnu, mais non reconnu suivant la hiérarchie institutionnelle de l'État français. Nakati ya ville wana ya Lyon. Tukipika kuyeba ngokuna.
tokipika koyeba ngokuna. Wana deuxième chose, point na kati ya mécanisme wana. Troisième point, limiter, protéger, préserver l'adresse du spectacle uniquement à un public privilégié et au choix. Donc ceux qui au ligno que ne concert wana, il faut montrer patte blanche bayiba réellement ce que vous avez na concert wana que vous avez filtré bango ou pas. Parce que balinga qui adresse wana yibanate. Bon ni biloko na misato. Atangeli bino, ils ont un mécanisme wana. Alors mécanisme wana, il a fallu tout découvrir yango pour tout casser tout buka buka. Ngai na Guy Yaron. Papa Guy de peuple mokonzi. Tout kita ki jirouan. Bande ko bayi yambi biso, tout bandi ba démarche. Police ni to kotite. Déposition ni to tikite. Maloba ni to lobite. To lobi ba maloba ya kafu kafu to ko esabango. To lobi ba makambo ya kafu kafu. À notre grand étonnement, Ozomonake, ba flic tout, il peut être les cas. Bazolo ba bon non. Voire même la police, il y a pas salouane ezali. Babi mais non. Mais de quelle salle vous parlez? Parce qu'ici, nous on ne connaît pas cet événement. Tout événement en a été. Bon, alors comme vous ne le connaissez pas, donnez bamba et vous avez adresse. Tout peut se bamba adresse. D'autant que les camarades, tous les camarades, la police, banini et tout ça, tout ça obligé à tika. À couper sa identité, pour leur expliquer que nous venons de loin, nous venons de la Belgique. Et il n'y a pas que nous. On est suffisamment nombreux. Et lorsqu'on vient pour une telle situation, parce qu'on leur a décrit tout. Hein. On leur a dit tout, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe au Congo depuis 20 ans et jusqu'à l'heure actuelle. Ningi bazako sasa biso, ningi bazako kata basi ba mabumu, ningi bazo sala oyo bazako sala. To yebisa bango to laxi bango pena to laxa bango pena ba preuve, na ba photo bango ba ko ka ba somote. To yebisi pona mabele na biso pona mboka na biso. To kotikate. Donc il y a pas que nous. Boza combien? Mais ça loana biso to yebi amote. Bo pesa biso adresse to pesi. Ba noter. Tout makambo to bazo noter. Chef de la police, on l'a dit, mais de toute façon, les Cambodgiens, il y a un niveau de bisoté. Mais à l'ère où nous en sommes, et ça peut pratiquement impossible pour surtout ça, là, quelque chose pour ne pas dire ni non. Donc, on doit remonter les dossiers au niveau supérieur, pardon, mais niveau, il y a niveau préfectoral. À niveau, il y a préfecture. Non, oui, c'est bon. Parce que ce qu'on a préfecture, il y a un solo oyo. Vous allez un groupe à combien? Non? Nous n'avons pas de groupe, même pas une association. Nous fonctionnons avec la bénédiction de toute une nation. Biso tozaba nationaux. Avec la bénédiction de tout un peuple. Bon, non, to sanganaka. Les réseaux sociaux permettent biso to sangana. Quand il est faux et au moment opportun, s'il faut qu'on bunde la mboka quelque part, donc nous tous allons awa, boye baki bata Suisse, basali baye, batu ya Danemark, bacheri le commando, baye, batu ya Suède, ya ba mama Congo, baye, batu bauti na Allemagne, du côté de Tiffany Miran Mambu, batu bauti na Angleterre, tout en il y a plus de 11 pays. C'est vrai ça. Ben oui. Et puis, pourquoi ville à Paris, et puis là qui monte dans la gare de Lyon, la gare à Bercy, tout a pris feu le 28 février il y a 2020.
Oh, tu as masolo, wana, tu as qu'est-ce qui s'est passé? Alors, biso, tout ça, le quoi éclairer, tu as pour nous sabino pour tout. L'ingil kambone salama awate. Oh, mais vous faites comment? Mais non, biso tu as sabino que vous demandez de faire annuler ce concert. Tout simplement. Pour ceux qui vont annuler en moté, vous allez voir ce que vous allez voir. Bato to lobi na bino. Baza susu. Baza mitema na bango. Batika kango na ndako. Bayaka neti ba zombie. Donc ceux qui vont patapati, awa moto nde moto. Ah bon, d'accord. Oui, d'accord. Donc le collège Saliboye, nous allons faire remonter les dossiers à la préfecture. Vous pouvez cette adresse. Bah, vous vous rendez compte, bah, il n'y a même pas que. Et ça peut nous cicater, hein. Na salam, la police. Mais bah, il n'y a pas quitté. Tu vois que nous là. Tu vois ça là, oh, tu vois ça. Tu bimi wana. Tu vois pas, monsieur. Tu vois que la police, il y a pas fil urbain. Pareil. Tu vois que bah, déposition. Tu lobi ou tu lobaki. Où il fallait tout loba. Et puis, bah, l'obana biso se concorde kaka. Ata ba séparer biso. Ata ba séparer biso. Bah, oh, monsieur, soba kende bo, soba kende bo. Même question, même réponse, même question, même réponse. Mais tu sais, pesa kaka. Ba réponse au yo. Et kokana. Makambo ezana masolo monsieur. Place, tu vas comprendre que na mécanisme oyo. Na mécanisme oyo, ezaki mis en place. Na stratégie il y a des producteurs Robbie, excusez-moi, donne-moi un mouchoir au-dessus de frigo. Voilà, dans le mécanisme où il va salaki, dans le mécanisme où il va salaki, il s'allie que bisous que photo boukayango, tu comprendre que ça loana est banité. Bah écoute biso, merci. Bah oui biso, na écoute ba ondeni. Tant on a eu contact na mairie il y a Lyon premier. Na qui contact mouton na qui wana sur les certains adjoint à maire. Donc mairie ali le quoi mairie ali le quoi hôtel de ville awa na Belgique. Hein ici ka bourgmestre va salaka. Voilà. Donc, nous avons eu contact direct. Nous avons eu contact direct. Na mère wana adjointe wana. Na ebisi monsieur papa pareil. Kaka pa malo toloba. Ah bien, bon, c'est comme ça. Oui. Mais la salle en question, nous on n'en connaît pas. Moi j'ai dit mais c'est pas possible madame. Comment à votre niveau vous qui faites partie, vous qui êtes des responsables de la ville, que vous ne soyez pas au courant pendant qu'il y a un événement de tel niveau qui va se produire, ils ont comme ça, bisous. Non, attendez, ne quittez pas, attendez. Abano benga wana. Après, vous sont la lobby, mais oui, c'est tout à fait normal. Nous, on n'a pas été au courant parce que ce sont les services communaux qui sont à la base. Il y a contrat wana. Donc, nous, à notre niveau, on ne pouvait pas le savoir. Donc, comment à un niveau on a bissoté? Mais nous allons quand même faire quelque chose. Madame, il faut faire quelque chose pendant qu'il est temps. Sinon, d'ici soir, le Kwabolbaï qui concerne un feu banana 18h à 22h, ça va barder. Ou tout va cramer. Donc, on peut s'habiller fautité. Dame, on a paniqué. Elle a dit, bon, ça va. Je vais essayer de prendre des contacts. Naba chef est à côté. Et puis, on va régler les choses. Voilà. Tala niveau et makambo. Il y a Fabregar. Donc, ça, Louana, dans mon aïe, bon, de toute façon,
Salouana, c'est uniquement prévu pour les mariages, des anniversaires, comme toutes les salles, les salles municipales. T'as la niveau. Donc, ils ont salle, il y a un mariage, na anniversaire. Bango, bazuya, on a n'engea, nasi, bakina ko contacter, bato ba service. Pour les cas, na n'engea c'est sans que ba mi konzi ba yeba, pour ba barre que so ba mi konzi ba yebi, il ko capoter. Voilà. Donc, bandi ko nangai, ba makamo to kono kuta na ngo yangwana. Donc, to bandi ba démarche, effectivement, tant que longue wana to bando kende ba côté mususu tambola ndeto na ba information ndeto za ko tinda ba infiltrer ya ba combattant mususu bazo kenda na koluka ba mususu tika ba combattant mususu na salle wana ya Paul Garcin ba mususu ba leki kuna ba omona sikoyo ba afficher sikoyo concert annulé mais ba yebisi biso ya ngote mais kuna to yiki na ba combattant mususu concert annulé. Donc, bango autant ba monique ma kambezo qui na ndenge ya mabe banile comme ça ngala tuni kutu est-ce que ba komi avato to koma côté wana tout sur côté wana salle est-ce que ba komi concert annulé na papier na bic ou bien ba komi en vraiment comme il faut d'une façon administrative ou quelque chose comme ça. Parce qu'on ne sait jamais, pour bateau, ça ça là, il y a pas commis na big ou bazan la complicité na ba fabricar ba commis pe na big après na ko ça la ninoyo, hein, ko ça la diversion. Mais non, ba komma ki yango pena na ndenge ya bien pena ba bête yango pena na ndenge ba caractère imprimerie ba nini que voilà, pe concert annulé. Donc ba masolo wana tant que tu découvrir yango, to landeli yango na ba maloba tout au pesaki et mataki likolo et comme dans la préfecture barabi soki bino bondimi lokola ba makambo na ça parce que dans mon aïbisa c'était une décision politique. Donc décision politique on est salamaki na ba niveau on a assez pour nous satisfaire ba fabricar ba ya ko beta mais sans que mata likolo et yebam. Donc ba mon ba éviter risque biso de sikoyo to yeba kité. Mais or que elle a déjà annulé, tu es kotala. Ba 18h comme koleka. Wana basi ba non saki na ba producteur wana que ma solo et baby boluka et sika mususu. Ma solo na bino et baby biso mo eto pesa bino su salo yo ezate. Tala sikoyo et pa Fabregara na groupe na e ba komaki bandeke luka. Bakomi koluka basali ya koluka bakomi koluka ça dans l'entretemps ba information zo la biso ba information zo biso de gauche à droite botala kutu balobi kutu des musiciens ya Fabregara 3 kutu mibale ya basi na moko ya mobali ba palangani tu vois ça commence à faire bien ba palangani basango izo tambola concert les athées et comme dans les réseaux sociaux ba manipulation comme et pas ni to tambola guité. Heureusement que nous avons plusieurs voitures et plusieurs bateaux to zaki na bango oyo baza ko mema biso to kende de gauche à droite to là qui au moins plus ou moins na 5-6 voitures ou tout ça ko landana pour na ko kendaka chasse à l'homme ya Fabregara. Plus ou moins cette salle, soi-disant salle. Tokendawa, et l'okezate, tozongawa, et l'okezate. Tiba 1h du matin. Ndetoko koma na soi-disant salle au balobaki yasuka. Mais tout ça qui n'a pas filtré na biso, ou ba opesa biso basaba mais biso basango. Ope bazo kendape, ko taper ko infiltrer bango, que tala ba ko na ben streamer zo tambola na camion. Na camion moko boye ba komi balingi ba monter boye ti to ko suka wapi bande ko ngai to ko suka na Bikok hangar moko boye muninga moko boye kaka ya Lyon azala kana mo studio na yekuna aluwa ka studio na yekuna aza motu ya ba
y a événementiel, y a filmage, y a nini dans la studio. Tala niveau, Fabrigara, yaki neti vimba, mais bayoki ni osuka, nenge bokechwe ya malobaki, ngana taba. Ngana taba kuteza bien. Ngana taba kuteza bien. Mais wana biso to benga ngo paka juma. Wana biso to benga ngo paka juma. Tala niveau. Donc to réduire rien à niveau mo ga sakanate. Tant bon mona ki asali vidéo asala ki o azolo bagaza ko regretter conseil betamité. Azolé la kati na ye. Mais on a la vérité que Bachaka tembe na peuple té, ou là la vérité que Bachaka tembe na peuple té, peuple à diaspora que nous sommes avant d'être des véritables combattants résistants. Ou là le bayango azolo baté, mais azako milela na kati na ye. Ti lelo yo ayo ko suka ko kenena samedi akendaki payer moko d'ailleurs. Thierry le commando m'a confirmé. Akendaki ko beta suki na Suède, karaoké akendaki sala na Suède. Bato pe ba côté la bango mingité. Tellement que bato baza sous na confiance na bango te, pe bato pe baza ko banga na bango, bato pe ba côté na bango te, akayi kuna asayi mwanze makamalonga utezate. Mais biso problème na biso za wana te, biso problème na biso za laki. La lion abetate. Abetate, tikali pe mingo la betite. Malgré aye defa, malgré défier biso. Acha ki tetu. Poso ka betaki. Lelo. Nga ibisa mino bande kona ngai kombe nga olala. Nga olala mutunase. Parce que tout auto salaki. Ning to yebeli bato wana. Balinga ba considérer monte. Tout auto sali, tout au salaki ya kanga ba concert banin. Balinga ki ba kipango sur stade balinga ba tiasikoyo makamba Fabrigara likolo comme ka lo botala ningi ba Rwanda bana sima pe bazai ko zelake Fabrigara longa masolo donc ba kendaki na ngona ndenge ya ko bombama na ndenge ya mafia pour ba réussir situation osomona kaka yango pe muté bomi bango pour ta omona keza léger to buki bango makolo to buka bango makolo. To comité là-bas 1h du matin, 2h du matin même. Ne bo mona ba image wana. Biso to kena ba mama mungala. Ba mutu ba mama mungala ba Victor natangela bino ba Kombo ya ba toto tikala kena ba muti na lero wana. Ba toto zaki ba toto kena ba ngu. Oto tambusi pe na makambo. Donc nazo pesa ba mbote. Ba résistant à Lyon. Originalité DM. Le sako petit dans mon salon salaki. Afande. Le sako, et merci beaucoup, Afande. Infiltration ya ndenge wana dans haut niveau. Olivier de Lyon. Merci beaucoup. C'est tout. Hein? Na logistique au bout de la kibiso, il y a un véhicule. En tout cas, merci beaucoup, Olivier de Lyon. Et voilà. Donc, et puis, félicitations na maman na biso, maman Mungala, Elena Garcia, et puis na maman Vero Kelani, Sucer, maman Vero Kelani, bundeli munene nakata siswana, bana baloba balemba, maman mutema na ye acha yango, na vi na ye acha yango, pona mabele ya mboka na ye, na sima ya vuluzi kimbango, maman Kelani, Losako, merci pour tout. Sans oublier soutien efficace, il y a résident, mais bavandi na Lyon, bavandi na Saint-Étienne, Grenoble, Valence, ozomona en tête na bango Victor, Christian, Las Pedra, bomoni awazana biso azolanda, Olivier le parachutiste. Na Valence, au Mona, Guy Manoka, ayaki na équipe na ye,
tellement que vendredi wana ezalaki tozolukana toza kolukana tomonana kite mais Guy Manoka asalaki tout tomonana na ye samedi nde ayaki donc bomonaki à travers ba image ba vidéo tosalaki ba déclaration tosalaki ya suka. Merci beaucoup Guy Manoka na mosala bosalaki mais tokosenga na bino Victor Guy Manoka bosangana pour na soutien ezala ya makasi ya base arrière ya peuple bitumbo to bundaki na bino na Lyon, c'est pour le peuple, c'est le peuple qui gagne. Nous sommes les représentants du peuple. Toutes les associations, les groupes qui sont chapeautés, non. Nous sommes le peuple. Nous combattons pour le peuple. Et on reste tel quel. Donc, biso, tous aliwana, pour le peuple. Peuple mokonzi. Peuple ndé mokonzi. Biso tout aux alakatiwana. Donc, tout côté de bitumba ensemble. Il faut que Simbana, boyo kana bien à Catalion, parce que, et logo, avant de clôturer direct, après, bah, vivre remerciement, nangai, na, bah, résistant combattant, au mieux, surtout, na bangwe lomu. Parce que ville, on a à Lyon, ils ont 4 fois, 5 fois, plus grand que Bruxelles. C'est pas donné à tout le monde. Tout tamoli partout. Tout tamboli partout. Grâce à la logistique, il y a des kobachaki. Il permet de tout tambola ndenge wana. Et puis, annulation à spectacle ndenge salami. Et voilà. Mais, track et les gars qui toko. Track wana et les gars qui toko. Parce qu'ils ont voulu jouer au jeu du chat à la souris. Tout l'axi bango ke. Tout ça bateau, yo bakwa ko sakana na biso ndenge wana te. Bachaki batu vraiment na ba réseaux sociaux. O baza ko essayer ko manipuler batu. Ya on toza appelle monsieur Zouta. Hein, même na biso moko ba kobanda iso ba mimi. Bokende boye. Bazo benga pe bokechi wa yambo. Yebisa bango. Boyebisa bango. Bokende boye. Kala mingi te. Fabregas abandi déjà ko beta na place tel. Bokende bozonga boye. Biso to na terrain. To yebisika ba mama mungala. To kalemi ba mama mungala. Mama mungala ba attention zomata. To ngala na yebise mama mungala. Tranquille histoire. Sur le boulot ndaka ba message zo utani banda oya ba réseaux sociaux obela mutu pamba. To za na terrain to yebele unezoleka. Parce que ba sabiso zo bazoko. Token na gauche mabe, token na droite mabe, tozonga sima boy mabe, ba carburant ni to bebisite. Donc to le but non, ba kamakola nengo na teto ko cibler oya suka to ciblaki. Kutu moi trouble mo ka salama ki wana. Parce qu'il y a eu une incompréhension. Il y a eu une incompréhension. Il y a ndekona biso oyo aluwaka place wana ya hangar wana oyo Fabregara alingaka kende kuna mais Fabregara alingaka kende kuna objectif les nini lokola place monsieur ya kobeta la gité ils ont monté un dernier scénario, c'est-à-dire quoi, un scénario typiquement il y a niveau technologique autour de il y a média il y a que hier zoyemba à côté la carte ya hangar wana ya studio wana ya ndekona biso wana azoyemba mais ba vimbisa ba image ba sala ba mixage donc mutuna biso wana azalaki na tout azaka na tout na studio na ye donc nga sala genre ya playback hein ou karaoké ndenge Fabregas ake osala kuna na Suède comme ça ba vimbisa ba image ba tia ba spectateur ba nini ba tout ça ozomona mais ce que masa onande yesko bulona ye ayaki so ya osala musala soki nini lokwa biso telema ki wana mais moi erreur ezanga kate ola tuna biso mais atuna ki biso te biso to tuna ye ya ko mutomboka ndo yango esala ki matsa mo attention wana mais sinon rien de spécial. Donc, bitumala biso to bundi yango calmement. Kaka ndenge zalaka na ba bic na ba réseau ya ba mail ou bien ba téléphone ou ba nini. Et donc
En dehors de ça, donc, ils allaient quand même intercation, mais sinon, il n'y avait rien. Au Moni. Et surtout, pour faire annuler Fabregas à concert, suivant l'explication, tu peux déjà na moi. Donc, déjà, 17h, on a résisté ce Koyaki. 16h30, 17h, résisté ce Koyaki. Donc, on a bouton, on a les gars qui, le problème, n'a biso. Tout si la na fara na Fabregas. Tout l'accès vraiment que oui, limite yangoyo. Fin de course. Tout atteindre fin de course à Fabregas. Donc tu commences à 2h du matin. Na ba maman Mungala, ba maman Lena Garcia, ba maman Kelani, hein, Vero Kelani, bisotou ba Victor, ba Paparon, ba petit nabiso parachutiste, ba Christian, Las de Pedras. Voilà donc bitumba oyo ezandenge wana. Bitu lubakaki bino potikala kana point wana ya kofinga bato. Ya kokritika bato, ya kofinga ba mama Mungala, ya kofinga ba Elena Garcia, ya kolubaka ke oyo angolais, oyo intel. Boyeba ke bitumba to bunda bande ko ngai. Ezali kambo ya ni angolais ni congolais ya Brazzaville. Et mais ezali kambo ya bisoto. Vous savez ce que c'est la géopolitique? Ça joue là-dedans, la géopolitique. Parce que, biso, tokangamana Angola, même culture, même façon de vivre. Biso, tokangamana Congo-Brazzaville, même culture, même mode de vie. Biso, tokangama naba Centrafrique, même culture, même mode de vie. Sauf, toyoko kangama, na batloka ba Rwandais, ba Burundais, ba Ougandais, qui ne sont pas de notre culture. Ils ont leur mode de vie qui n'est pas le nôtre. C'est ça, c'est là où il y a les problèmes. Donc il faut te dire que Batouana, Bazali Mouké, Bazapela Bamboka Yamike, Bazanga ba richesse. Ba richesse tout est Zakarabiso. Na Congo, Angola, Brazzaville, na ba pétrole na bon banine. Tôt ou tard, ceux qui te bengani Batouana te, ceux qui te tient Batouana dos contre les murs, ils vont s'accaparer de toute la région. Il y a un pays à Grand Lac. C'est là où il y a les dangers. Alors, il y a un discours où il y a oh yo, Makambo est allé Congolais. Oui, Congolais, oui. Mais Makambo est allé Zaïrois. Bisso Zaïrois, on a intervenu partout en Afrique. Même au Tchad. On a intervenu partout. Donc, tous on a besoin de qu'on a Bisso. Tous on a même culture, même mode de vie. Non, tous on a moko. Ce qu'on talipe bien. Na bamboka auto kangami wana. Ce qui est na Brazzaville. Na bato ba diriger. Beaucoup de famille ya Zaïro na kati. Ce qui est na Angola. Na bato ba diriger. Beaucoup de famille ya Zaïro ba na kati. Ce qui veut dire on est un et un seul pays. Mageke bakabula kabula biso na bamde na ba frontière. Donc faites très attention. Sur le plan géostratégique ou géopolitique, tout ça l'attention. Donc, vous voyez le discours, nous, on est ensemble. Comme un seul homme, jusqu'au bout. Il faut tous se défendre, tous. Pour, et comme une mission de l'eau, et comme la bataille à Congo et Brazzaville, et comme la Angola. Donc, ma solo, elle est là, on a eu pour la bête, la bino, yangoana. Vous pouvez pas en zapena, direct que yo. Vous ne savez comprendre. Vous pensez direct que maman Kelani. Vous pensez yango que mutin saïba le pourquoi la raison où tout ça ko bundira mboka oyo. Où tout ça ko bundira mboka oyo. Ferdinand Mokambila. Hein? Vous pensez yango Adolphe Yalewango le Sako. Françoise Makwena yayo yangwana
Voilà, bande ko na ngai, en tout cas na kompenda na suka. Na sali yango, na kosenga na ko partager yango et pas ya Fabrice Fabala, ya Starnet TV, na ko partager yango et pas ya PDG Mayala, ya Starnet TV parce que les lots vivent à fatigue, ya ba voyage. Moi na sala na bango lelo. Ma émission tout ça ka Starnet dimanche lelo. Oui, bimila kabino na ba midi 13h le lendemain, c'est-à-dire lundi. Moi na sala vraiment kuna ezalité. Yangwana, il a fallu na sala direct oyo pour na besoin rapport besoin pour vivre événement n'existe tout vivre avec Chirac Makayabo, hein. Pardon. Salé fils le Sako, bienvenue l'ouere de Semete le Sako. Donc yangona sala qui direct oyo, hein, pour na Bozo yango, Ferina Ferro, le Sako, Otto Bolafaka, Otto Bo Fafaka, le Sako. Donc, vous partagez yango, moi, il y a une minute belé pour même Batouya Kisasa, Batouya Congo, hein, Batouya Sientila Goma, Bakuka Kozoa yango, Bapanza yango, Sientila Goma, on est ensemble avec toi, hein. Tout ça, toujours, on a besoin, il y a Batuloko la bino pour la routine dans ma solo, surtout, ma solo, tout ça, on a besoin de ma solo, il y a Delcato, Idengo, Oyo, Azali, musicien, grand révolutionnaire, Oyo, a perdu papa na ina mama na ye, na Est, Kuna, Oyo, Azako, Bunda, pendant na ndenge ya bo solo, Bazuye, Bakangaye, Nanko, na Félix Chilolo, Moutou Kangisa ye, pour Félix Chilolo, un idiot, eservele oyo azali na mayele ata muke na mutute balobaka soko zangi mayele ya kelasi sala même na sagesse mais ye azali na yangote azape na mayele la classité donc il fait du n'importe quoi akabanyonso achaba signature bipa ya ko chaté même kuto mutu azala ki bosso na yewana qui était 100% étrangers, même pas un petit pourcentage, il y a qui congolais, à comment qui n'a niveau Félix Lolo, la comité, mais bota la Félix Lolo, à Sambou Sibiso na maman na Emar, Malata, bah Sambou Sibiso, hein, bah comme Sibiso, bah moins qu'éré na niveau Afrique, Afrique banaï go banga biso, hein, na niveau ya Europe n'en parlons même pas. Donc, mutuana aza mutu yako boma, yako sasa, toyo ke la bango mawate. Ning to yebsaka bino na idéologie tozana ngosiko ya libération totale ya mboka wana. Tout qui n'a pas l'élection, ça ne nous rapportera rien parce que bah, tous sont des corrompus. Faut kende na ndenge ya ko beta bango, ya ko boma bango, ya ko kata batu tout. Je dis bien batu tout bazana la complicité. Thierry le commando na évité ce aux arrêts depuis le départ, mais na monio quand même, c'est bien. Hein? Victor Ngangou, merci beaucoup. Voilà, donc token de n'abandon la violence. Quand la violence n'est pas trouver la solution. Tout ça là qui est erreur wana grave depuis époque ya Mobutu. Yako yambaka batu nyos. To comme ça mon bandeko. Boti ka ba histoire wana yako benga ka bango ndeko. Kabila ndeko Ruberwa ndeko tel boti kabilo ko wana. Mais tout le monde quand même que peuple à Kinshasa ba komi ko telema. Tozo poussana. Nous vous garantissons quelque chose. Tozo poussana, ce n'est pas pour rien Mikolo to la tarba tenyo. Bana fulu se ba telemi. Tozo ya. On mona ba uto mona ba image moko ba za bet population na ba police ba zo beta na makofi na ninga mukete. Ba police ba zo koya ba zo kokate, ba police na banzala. Ba zo koya ba zo kokate. Utala, quand le peuple veut avoir quelque chose, il a le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple, rien que pour le peuple. Ça, c'est notre credo. Il y a peuple mokonzi, peuple souverain, avec Bokichiwa Yambo, ya Laurent Sokoko et les autres. Mais Yango Tozako Memabino Nanzela wana, Christian Bola. Voilà, tous Memabino Nanzela ya, Boss se révolter.
bango na bango bakomi ko bomana tala bango na ba parlement bakomi ko swana oyo abenga muninga voyou oyo pe abenga muninga délinquant et tout ça donc bango na bango ba miyibi bango na bango ba violent allez baninga ba nobimisa violence entre bango na bango donc c'est ça que nous attendons ce que ba baniko bomana bango na bango ozala kutu bien bato ba otonga na benga ba bonobo na ba chimpanzé na kata ba parlement tous des aventuriers balia bambongo balie bayibi sikoyo pardon bakomi ko ndomala bango na bango voilà bandeko na ngai totelema bato il faut continuer on doit continuons notre lutte to silisi makambo ya musique ya onto lobi boye anemo makambo musique awa na diaspora abuo pia tolongi bango sikoyo maintenant cap vers la révolution toyoka so mututé na ayala masolo ya makambo musique et d'ailleurs bango ba musiciens ba chien de Pavlov ils ont compris la leçon donc pour na bango et ceux qui wana et puis échec mat na Paul Kagame na Museveni Hippolyte Kanambe na Félix Tshilolo échec total donc bango ba ko kasu kotote donc ba kama musique boye la biso ba kama ba réunion ba dialogue ya ba pour parler ya ba nini ezate ba to bazo boma biso to ko dialogue na bango te et surtout baza ba étranger to ko dialogue na bango te to ko fanda ba pour parler na bango te jamais to ko fanda ba pour parler na bango donc bolong la biso makamba élection bolong la ba n'importe quoi wana l'élection te bato wana ba bata ko boma ya ko sasa beaucoup de la bango na bandako na bango beaucoup de la bango na ba parlement beaucoup de la bango partout ba millions d'argent ba bongo na bandako il faut aussi ça ma solo merci beaucoup na ba obana ngai o azana mato ko yoka ayoka oyo pe azana mutema ya kondima andima donc tokomi mbala sima hein tokomi mbala sima ba direct oyo na pesi yango kombo ya sika bomba mabe kombo ya ba direct na ngai ezali bomba mabe. Rappelez-vous du maréchal Mobutu, hein? Pour ne pas dire que je suis maréchal, mais rappelez-vous du maréchal Mobutu. Na ba terme wana aningai koloba nini bomba mabe na sakola donc vérité sur vérité na Direct TV bomba hein donc awa vérité de vérité ndenge moko na Bokoto TV to bolobaka ka vérité na vérité voilà donc dans ma direct na ngai c'est ça to komi mbala sima botika la malamu to sukusi awa nzambe ya kimbangu azwa lokumu pour partager la vidéo comme il faut, pour partager, il y a ebélé. Pour nous fatiguer, nous avons partager en côté, nous partager. Merci beaucoup. Tokomi Mbalasima. Merci maman Venika Kelani. Bomba mabe, yangonde direct TV Nabiso. Ya bomba mabe. Donc vérité sur vérité. Tokomi Mbalasima avec Yaidi Bolombo, greffe international des peuples Mekonzi, peuple souverain. Ingeta.